Boye bolamu na magazine chrétien en lingala ya mokona lelo to fongola yango na likambo etali clôture ya saison de prémices ya église ya Mangembo Bandalungwa o esilaki moko ya lobi mardi 31 janvier 2023 na tina na yango to landa ba détail na elema oyo. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette saison de prémices. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'étais en train de dire que Dieu te donne un miracle. Ebandaki uta mokolo ya lundi 2 janvier 2023, saison de prémices na église de Mangembo Bandalungwa, bandeko bazalaki wana tongo pe pokwa na mabondeli pe kokila, kasi lobi mardi 31 janvier 2023 nde ezalaki clôture na mobateli mpate Espérance Mbakadi, bandeko balobi boye. Na sepeli na motima yo, saison otobandi yango eza saison moko ezala lokola ba saison nyonso te. Omoni na saison tobandi ezali na thème moko munene pona mbula oyo. Récupération, élargissement. Donc na kati ya saison oyo ya prémisse ya ebele esalami. Na la ko rassurer yo ba guérison, sécurité na nu ya mutu ye moko na libota na obimba. Bana Nzambe saison de prémices eza na tina po biloko ya yambo esengeli kopesa mana mokili na yango lokola na Mangembo Bandal ba pesi sanza mobimba na janvier epai ya nkolo. En 2023, ça sera une année de contraste. Motombwami Espérance Mbakadi ye abengisi bana nyoso ya Mangembo Bandalungwa na mayangani ya onction ya prémisse kasi bandeko basombi huile d'onction bango balobi boye na tina na yango. Je prie Dieu na bondeli Nzambe tout ce que tu désires dans ta vie, où que ça soit, peu importe qui le détient, j'ordonne ce soir que cela te soit accordé. Amen. Mobateli mpate Espérance Mbakadi ya église de Mangembo Bandalungwa a bengisi bandimi nyonso lelo mercredi 1er février 2023 na ngonga ya 18h pona milulu monene oya bengi yango mafuta ya epakwa na yango apesi mbela moko nyonso amema ya ye molangi ya mafuta na epakwa na tina na yango bandeko oyo baza kosomba mafuta balobi boy. Na ye awa na berger bakosomba huile oyo comme bokoki ko constater et comment mis huile de prémisse. Biso, depuis un temps, par les enseignements du prophète, on nous a appris que à craindre Dieu d'abord et Dieu passe par des matériels pour bénir les gens. Donc il a cité que tozo zunza mbende to kangi na bouteille moko non. Mais tozo croire na onction ya nzambe eux ko ikozala apporter na huile moko boy. Yango wana to obéir na mbela ya prophète ayebisa kibiso to ye ko se procurer na huile auto bengi huile de prémisse. Ezali très important pour Nabiso. Et nous croyons en Dieu et nous croyons en ses prophètes. Pe tozo ndimela ba enseignement ya mosali na ye. Bandeko nyonso bazui huile te, ceux qui toko lobana bango tozo bondela nzambo ya za nzambe ya miséricorde, nzambo asala kangolu et au loin de là, il est aussi nzambe ya ba principe. La Bible dit azasima ya maloba ya basali na ye pona kokokse yango. Alors biso to yé déjà et toza ko inviter bino pe botikali bo se procurer huile na bino de prémisse. Déjà ici toza na facilité à kozwango na berger ba bookshop. Koto sa eleki mbeka bana ya Mangembo batosi maloba ya mosali na Nzambe pambate lipamboli eza na sima ya maloba ya basali na Nzambe. Avion ya Pape François ekitaki lobi na ngumba mokonzi ya Kinshasa kasi bolanda ndenge bana ya Kongo mobimba bayambiye. Wuta mokolo ya lobi mardi 31 janvier 2023 nde pepo ya mosanto Pape François ekomaki na ngumba mokonzi Kinshasa. Ministre ya yambo Jean-Michel Samalukonde azalaki wana pona koyamba ye na bandeko mosusu nzela bato bazalaki wana ebele kotala ndenge nini motuka papal ezali koleka. Esengo etondisami na mitema ya baye mboka komona lisusu boye ya Pape na mboka Kongo Kinshasa. Misa ya Pape François eleki ndenge nini na esika ya pepo ya ndolo tozwa ba detail na element oyo.
Mosanto papa nali kontambo lokati ya biso. ezalaki lelo na esika pepo ekitaka na ndolo nde babongisaki mpo na ntina ya misa ya pape François na mboka Congo. Na yango na maloba na ye, moto ya yambo ya Eglise Katoliko abeti sete mingi mpo na kimia na este ya Congo. Kasi boyoka bandeko ndenge balobi. eloko mutuya tokoki koretenir eza nde message ya espoir, ya espérance, ya pardon. Papa a insisté sur kimia, espérance na pardon. Pona mboka na biso oyo azo comparer yango lokola diamant et démarrer penza Afrique mobimba et démarrer monde mobimba. Nakanisi ke tosepeli eza pe modèle ya kolobela bandeko na biso ba voisin na biso toza banemi te toza bandeko esengeli ke tovanda yango wana nde losambo oyo touti kosala lelo kimia ezonga na mboka totala ndenge ya kotombola mboka na biso ekende liboso. Merci papa journaliste na ndenge opozenga question. Toza na esengo mingi ya koyamba pape François. Balobi na biso balobi en Afrique akomi pour la 5e fois. Papa bana bakomi koya bakomi déjà 41. Yango na tokosenga nzambe merci. Biso pe na mboka na biso Congo. Toza parmi bamboka oyo ba bénéficier baboye ya bapape. Yango tokosenga nzambe merci. Pe ya papa ye toza na esengo mingi mpona kimia ekota na mboka na biso. Boboto bondeko bolingo yango pa lobi na mateya na ye po atei biso lelo. Tokumisi nzambe mpona boyei ya pape na kati ya mboka na biso parce que tozelaki ye mingi pendant longtemps depuis 2022 mais kasina le 1er février 2023 aye na mboka na biso awa vraiment ezali réussite makasi ya président na biso diplomatie oyo asali sur le plan international pour nous convaincre à ce que le pape arrive chez nous. Vraiment, to sepeli makasi. On a biso vraiment ezali grâce. On a biso ezali grâce mene parce que to yebike sima ya arrivé ya pape bénédiction et comme on a na kati ya mboka na biso. Surtout que ezali année électorale na mboka na biso to yebike élection nyonso et que le kanakati ya kimia na réussite nyonso. Mwana Congo boye ya pape François na mboka Congo eza penza na motu ya makasi pamba te toza koluka kimia ekota na mboka. Mobateli pate Jean Bosco Kindomba apesi biso ba détail na tina etali magazine chrétien en lingala toyokaye. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précieux a lobby na tina ya magazine chrétien en lingala na tina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na lingala. Bible na ngai liboso mama asombela kinga ezaki wizaïr. Et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na lingala même soki na zotea il y a des mots que je comprends très bien na lingala que na français po eza monoko oyo ngai na pisaki bomo na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko. C'est vrai que le bac français mais to la na magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomo ina biso. Bible lobi na biso soki bana nzambe bakutani fo ba s'édifier ko édifier lingi kotonga. Et je crois que au travers na télévision toko landa yango na YouTube pe na vers pâturage pour etonga bomo ina biso. Donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na nzinga bipa nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kolana magazine alingala. Ndeko pasteur, ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité, magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika nzambe apambola bino.
Pona ba manifestation na biso nyonso, conférence, séminaire, mariage, retrait de deuil, tope misusu lolenge na lolenge, agence Amour Plus ye azawana pona kosunga biso. Agence Amour Plus a tient à disposition la biso bas service lokola, protocole, sécurité, service traiteur, pe misusu. Pona kosunga pe ko assurer ba manifestation lokola, conférence, séminaire, deuil, mariage, pe makambo ebele. Natina na yango responsable ya agence Amour Plus ye alobi boye. Agence Amour Plus ezali agence nini? Agence Amour Plus ezali agence moko ou ezali ko sunga bino nyonso ba congolais nyonso na ba événement pe ba manifestation na bino nyonso. So ko zana événement moko zana manifestation lokola fête ko bongisa conférence, ezala uzana matanga, ezala uzana activité nini ezala politique, ezala ba activité na l'église. Benga biso ko exister te agence Amour to ko saelo musala kitoko penza, malamu penza. Na mbongo ya mukie muselo musala kitoko makasi kokabulaka ba invitation toza na protocole VIP toza na na sécurité to pesa ba formation toza na yambi to yambaka bato na ndenge moko penza o ezaba bisika mingi te toza na lolenge moko ko yambela bato epesa na bato esengo ezala bato ngo bazali ya catégorie nini donc bobenga biso ba na pona agence Amour ndenge na article ba boko sepela na ba misala nyoso to pesa ka batu to ko sela bino makambo ngo musala ngo ndenge sengeli pona bozo biso boko zo biso na numéro na 097 036 16 15 wana ndé numéro na biso ya WhatsApp to boko kipe ko benga biso na 081 20 69 293 matondo mingi. Ndeko, pour la réussite, il y a des activités na yo, benga agence plus, et bongo bango bako sale la yo mosala kitoko. Yesu azali mokonzi pe mobateli na biso, yango elingaka kolakisa ete tokomi na suka ya magazine chrétien en lingala, kasi poto kabwana na bino, toloka oyo makomi elobi na mokona lelo. Tokomi na suka magazine chrétien en lingala totondisamaki na esengo ya kozana bino bipai biso bolandaki biso kasi toko suka awa te tokoki pe ko continuer na biso na ba détail ya lolenge na lolenge na o etali magazine na biso na MCL TV na YouTube pour la kozwa ba notification o etali magazine na biso kasi botika malamu kimia la mokonzi Yesu Masia ebika na mabota na bino tomonani boye mokolo koya.